basoda botelema bo balisa minuki na bino ko benga na ba Rwandais ba bino basoda bozo ko souffrir ba camp militaire moko na kata ndako moko famille mibale balala na kata ndako moko. Francesco Bolingo Yaya, le grand combattant, il est là juste pour vous dire, pour dire la vérité, pour transmettre les messages. Hein? Il n'y a pas de Francesco. Coup de chapeau à tous. En tout cas, merci vraiment la Francis, c'est plus que Bolingo. La façon où Bundela Rambo Karayo, vraiment tu es un patriote. Toi, le micro, il y a Francis plus que Bolingo. Que Francis plus que Bolingo. Sans y vraiment Maratro, image et Zalaté. Nakolobla bino basoda ya FARDC. Boyebi bien pays est occupé par les Rwandais touti. Oyo babengi Hippolyte Kanambe. Oyo kosa na kombo ya Kabila père. Hippolyte Kanambe ba bote ba jardinier. Kono ngo Rwanda tiko ya tina Congo. Bote la pembeni nanga awa. Naza ko sabio pembeni nanga ba photo na che. Bozo ko mona te ba photo wana ba li ba Rwandais touti. Balati teni na ba Rwandais touti oyo baza ko sa na armée à FARDC. Ba photo na che oyo za pembeni na ngai. Bozo ko mona bilongi wana eza ba soda na biso te ya ba soda ya ba Rwandais. Oyo bakangi Congo na occupation. Yango na bandeko ba militaire. Boyebi yango bien. Armée na bino ezali infiltré par les Rwandais touti. Kobanda na présent na bino oyo babengi Hippolyte Kanambe azali Rwandais. Na basoda Rwandais oyo batoni na kati ya Congo. Batuti. Yango ne ko sabi basoda tout. Bino basoda boy bango bien. Bokota ki na armée. Bobaki bo po ne kolo. Bokote na armée bokowa po ne kolo na bino. E kolo na bino zali ni bokowa po na peuple na bino, bokowa po na mabe na bino. Tala lelo basode belé. O bazali ba este ya Congo. Basode belé bazali ko kufa. Bozo ko kufa po na nini? Bino mo bozo ko mona te pays na bino zali occupé. Bozo ko kufa po na nini? Bozo ko kufa parce que muto azana muto a pays. Azali na ye Rwandais Hippolyte Kanambe oya kosa na komba Kabila père. Yende mutu a formé un 23. Yende mutu aza ko coopérer na ba Ougandais. Museveni aza ko coopérer na Kagame o azali tige. Ya on lelo omoni lelo bozo ko kufa belé parce que nini bozali ba ko trahir bino. Na mutoyo aye na occupation Hippolyte Kanambe. Yango na isi wa soda. Eri yango yo bino officier. Yo général Etumba. Yo kangana bokebe Tumba. Obana ko sa na état-major général ya Deden. Na ngomba kuna. Grade wana oza nango lelo ba pesi yango na Hippolyte Kanambe. Yango na sikoyo boza ko boma ba peuple congolais. Bino ba soda nyonso bozali wana. Oya ba congolais bobotami na kin. Bobotami na tous les provinces. Bosala ki na armée oya phase. Bomonaka ba soda ba mubuta za ko pesa ordre. Ba soda ba no boma ba jeune garçon, ba boma ba peuple congolais bobana ko mona yango te. Mais tala lelo Congo komi batouar. Na kini ko boma mutu loko pamba. Na province tout ko boma mutu komi loko pamba pour la nini. Mboka na biso ezala maboko ba Rwandais. Yango ba soda. Eri yango ekoki. Boba la minduki na bino vers Hippolyte Kanambe oya kosa ki na komba Kabila père. Bo benga ba Rwandais nyoso n'occupation. Soki bino ba soda bo boy ko benga ba Rwandais bozo ko cha mutuma ngongi bozo ko tosa mibeko esengi bino tosa te parce que na règlement militaire o ko tosa mibeko ya malamu ya mabe ko tosa yango te parce que armée na bino za na règlement militaire te ezali armée ya occupation yango ba soda tu de bino héroyo soki bo che teti na officier tout ba général tout ba colonel tout ba adjudant ba nako ba recrue ti
kokende likolo boyebaka yango le tolibere mboka wana tokopandre bino basoda mawa eleka te mpo bokomisi kongo ekunde yango nayebisi bino ere yango oyo peuple congolais déjà ayebi peuple nyonso ayebi lelo pays est occupé par les Rwandais bino basoda il fallait vous aider to libérer Congo na biso bino bozo ko travailler na occupation yango na mikolo yo naza ko telemisa bino basoda boyi kampiko ya ko benga na politique kanambe na kati ya Congo na sengi na ba mama nyonso o bozo na kati ya Congo tant mona zali congolais aza ko sa na FARDC ba mama nyonso bo pesa bana bino moral na bandaku tu basi ya basoda oyo bazali bacongolais bacongolaise basi basoda bazali bacongolaise ere yango oyo bopesa basi na bino mibali na bino moral ekobisa bango babundela mabele po lobi na tongo to récupérer mabele soda ayeba mpe kozwa salaire ya malamu boza konyokwama bagénéral wana nyonso basipumbo bagénéral lokola bakanyama bagénéral nyonso basipumbo wana bazala bambongo baza kolala na cité bino basoda oyo lelo boza kosouffrir na baguerre bino basoda boza kosouffrir na bacamp militaire moko na kati ya ndako moko famille mibale balala na kati ya ndako moko boza komona yango te soda oza kozwa 45 000 francs congolais okosala yango nini un lieutenant aza kozwa 70 $. okosala yango nini yango nasengi bino bandeko nyonso boza na poto tozala bagrand frère mosusu bandeko nyonso boza na poto bozala bandeko oyo bazali basoda oyo bazali baofficier kobenga bandeko nyonso basoda kotalisa bango ndenge mabe na biso ya mboka eza kokende na occupation mpo barwandais tokote na baopposant wana te tokote na baopposant te parce que baopposant wana baza bamiyibi bazali bakompani kitunga na basoda mosusu mpe baa bakompani kitunga so de mafiose yango moni kanambe aza kokabola bagrade lokola lokoni bagrade sans fonction na mutu ya sommet ya mboka na armée atie bandeko ne barwandais likolo ya sommet ya Congo na kati ya armée oyoka join na ye azali na ye congolais basoda boyekolaki bien bozali bien formé oyo bozali bien formé na lobi na oyo basoda bozali bien formé boyebaka ya na musala commando service ya guerrilla ezali bobanda guerrilla na kati ya mboka wana ndenge ya kobengana barwandais toza kosola bino ndenge nyonso boza kokufa na baguerre mpona nini trahison eleki tro mpo mabele ya Congo eya biso moko lelo Rwanda komi kofita so mabele ya Congo yana asengi basoda nyonso nde bozali wana oyo bakotosa mibeko te mpona kobengana Hippolyte Kanambe boyebaka jour tokolibere mboka wana bamisusu tokopandre bango na corde bamisusu bakoleka na champ de tir tokotala bango na yeton tokotia bango na champ de tir bakozala tokotia bango na champ de tir bakozala basible tokotuta tous les généraux masasi ya occupation tokoyoka bango mawa te mawa eleka te bino basoda bozokolanda ngai basoda bazali konyokwama boyebi yango bien soki osali révolution soda soki otomboki yo moko bakoboma yo soki bokomi mbata ya basoda kompani ya basoda soki botomboki bakoboma bino te boyebi règlement militaire ndenge ezali armée ezali ekunde sikoyo armée bozala yango ezali ekunde fo bolongola ekunde wana ya occupation kobengana barwandais bakende tala na mopanzi na ngai bafoto na tili bino mo botala bilongi ya basoda wana balati teni ya FARDC na bapolisi balati bateni ya polisi bozokomona bilongi wana eza bilongi na biso
eza bilongi na biso te. Comment pays lokola Rwanda akoti bato mwa ndambu moke na mboka na biso bakangi mpe mboka na biso na occupation ya sikoyo toza na besoin ya kolobela bino basoda botelema bobalisa minuki na bino kobengana barwandais bahipolite kambambi ingeta bana Congo eza pasi kozanga Francisco Bolingo eza pasi yango Bolingo tikala kaka umela pona RDC Francisco Bolingo mema biso yikolo toleka ingeta Francisco plus que Bolingo ozo sana Congo vraiment nzambe akopesa yo akorépondre yo. So